équipe wana ya biso na o lelo il y a pas match papa le pas de télé wana vibration mpanzi mbalo mpanzi papa na ba maso ba lelo il y a pas match. Mais génération on a pas au pays qui fait rigoler comme à former bien tout bas. T'es ko formé t'es ko encadré nga muto formé ngazati Ferrand ils a pas même bloc autant sous et c'est le temps sous batwa lo ba faire rigoler zindi bon on ndina éviter mais ils a différent dans temps biso zalaki vraiment il y a différent ma casse et ça ba nego sur tous les plans ba nego ba ko pesa mambu bino pesa kité to ba longole ba bon chanteur ba longole ba chanteur ba wana ba ko mamuté ko expliquer ni net côté chant équipe ya biso na o alelo il y a pas match vraiment équipe na biso na o alelo il y a pas match bino vous allez kolo makasi il y a pas match Yesu Masia bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki na nga selfete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindou. Ils ont mis les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bienvenue sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Merci pour la confiance. Fidélité au Sarabiso. Partout dans le monde, quand on est à l'Obarabo, s'abonner toujours sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Vous n'avez jamais décidé. Merci aussi à Raph Ngindou pour la confiance ainsi qu'ingénieur Cédric pour sa caméra. Mifune qui a belle va de tous les temps, de tous les jours. Prêtre Zaramoko, l'argent l'appelle et papa. Mifune qui a belle avec Fox. Motema mère Lando Bayaka. Donc, babi prêtre Zaramoko, Mifune qui a belle va. Merci aussi à Willy Mouchine, le véritable code mondial. Il est déjà à Kinshasa. Il y a Willy Mouchine, le véritable code mondial. Mon chéri Yvette Motenge. Depuis les. Sans plus tarder, je suis là avec Vibration Bampema. Donc, bah, tu vas bien tous à la ramelelo. Tous à la peine, trop les solos, trop yoka et penda. Boni déjà, Vibration Bampema. Ouais, c'est bon. Par la grâce d'un colo, Tozali, Azobatela. Vraiment. Comme d'hab, quoi, Tozali. Boni mouvement, santé à mouvement. Mouvement déjà, banama et bango bozomo na baza, mouvement ça en bonne du forme, quoi. Toza, tozo bundaraga, molo. Biso to wana biso pressé, mais to ande prêt. Pour misa les ali. Ah.
Vous avez possédé mais c'est comme si monsieur Zate à Monique. Babilongo to Zarazarana. Tenez chef d'orchestre na biso de Guillaume Azobela. Vraiment. Chef de répétition na biso akoya mais asenga ki permission na mémoire au sala biga za pe père de famille. Normalement. Oya mo retard bana même sunde za la kaka. Mais mouvement mo batozali. Vraiment. To biso to na biso pressé te meto après. Bon ya pressé nde ba otika biso to après. Vraiment. Ah, mais baluka pe fièvre parce que c'est comme si vibration nzembo bando bimisa to ka sunze mo mususte tenga na za na producteur te na za pe na mbongo tenga na complexité na kosa rabatu na télé na producteur te na sponsor te na za pe na mbongo te ya ba onki ma bakelu ka te mutakimite mais ndeti no ba lisolo kaka kasi yo ka beta lisolo tanga pe komba mutonso yebie. Ah, so yebi tanga kombone. Te na mona ga yeko yeba eza faute na yo leader fo yebi o sala ke bat ba yeba. Te mutakimite ba mise bango baza. Orchestre bombango. Orchestre bombango ba chanter, ba bosser bango. Pe soko ko ka bossima to ko kimat. Soko ko ka pe bossima to kima. Ezate buka lelo lamba lelo. Vraiment. Fo buki. Oloni nana pour mo buka. Merci lelo. Glody nous t'a dit la mystère Glo donc c'est comme si nous qui Mandela a dit otikana te wana Xavier grand quartier na biso ya mboka ana Xavier vient na biso kokenzela na sens ni c'est comme ça que peut ça le paiement pour nous comme c'est ton émission te wana vient na kumisa ke tilelo po nazara fanatique na ye nazara fanatique avio okasi na oboya ngoke naza ma fanatique ya dingwe motora ngenge mais il paraît dit pas ça de mambele ro ke pe kuno zotam sima rambwa boso na okende fona yebisao. Ah, ok, déjà. Tu as tout le monde na okende. Il faut na yebisa yo. Po yo na ne pa nanga. Ah. C'est ok déjà. Ceux qui na okende ku famille nanga ku ta yeba te. To soki na kendaki. Faut yo ndo yeba. Vraiment. Ah. On a Xavier. Bozo revient de bozala bozo rate via Xavier za via batunyo ça sola bien. Botala ke na image ya Kalbara noir te wana za na ring. Aza parent responsable vieux ya ba petit. Bonjour, il paraît je me suis à plein. Bah ça via za star munene déjà star ya munene. Et dit on a vedette ta star. De place à Zali, il faut battre bazara et belé. Vraiment. Ouais, ça ka parenthèse te font là qui vraiment pour na repé ça ka moins lengi vibration ban paiement. Ni na tungi bosso bon mouvement, c'est comme si nous avons depuis bimi bientôt, je suis en train de sauter. Nous avons tant de bimaki après besoin d'acoustique. Après acoustique, c'est quoi? Tous les potanana nous bisons mort pour un producteur mais à nous au cas donc d'ici là bah on soit à moins de moment où bimi balé. Même un mécène bazan à moment doit soutenir. Bah mécène pas comme tel mais bah pire vieux car bah pire massa. Vraiment. Au balinga que a raison en zoto et bébate quoi et bima bah on est bah aider mais toi on a producteur te toi on a sponsor te vraiment ah éviter ceux qui bah maman il fait motengue boire qui peut trop sur zana ngai ceux qui peut on peut pas réagir bah mi fumer qui a belle voix vraiment nazayo ka être pas bien na king keser mener nazayo que trop on a évidemment que le roi zaidi na king keser c'est kalinga ba yembi ata la peli c'est pas petit na peu moyembi. Ah, venant mi fune qui a belle vibration un peu mayo linga baembi vraiment vibration un peu mayo ne sala pas King Kester mené parce que azara bière ya King Kester tu te nommes King Kester là ta bien tu là mi fune qui a belle va donc prêtre tant va prêtre vibration déjà na opesa de numéro au monde rama ndenge salama le benal beto non trop mais toujours un moment qui c'est comme si génération elongwe pas na jet set c'est comme si makambo penezo ya te ba to longwe ndeto mona tam suba bina fila longwa pas fabrica c'est comme si bino tout bolongwe mutu penazo pesa makambo za te za bila kele mabe bo na biso tout auto longwa na sa bi musique disque vraiment ndabisi disque te met banzembo zo bi ma pas ndeko mususu base la tan na biso tous à procéder base à tan na biso to boy buka lelo lamba lelo vraiment pour succès bozaki n'ont pas na jet set c'est comme si d'accord ka sa bateau et différent yo mo na bateau différent to boy raté ka sa moto ça ka sa moto vraiment ouais donc c'est que ba succès les aki ka sa bateau ka sa moto oh minazaki na sima ya moto siko na obundanga mo faut ba mona pe couleur mususu vraiment base la moto robimisa disque ba yo ka biso vraiment selon actualité malgré aux aral souté mais aux identités à jet set ba tout ba ba façon ban paiement na jet set na bika to zonga sona masolo ya mouvement mais ne lo beto zabena trop te meto éclairci kaka bakanga face comme bien là mais te soyoka kyango oh na yoka kyango ça inga pe pas si trop na benga ki même mais ayambaki ngate après 3 jours na yo bengeli so na ayambinga
to solina esenga te vivre na ade alibanda na saki soki 2 ou 3 jours kaka na ade alibanda ça na alibanda zana pour la vibration c'était une gratitude de Jet Set to ezaki ke ba dire oh aloba pas loba pe mabe il paraît mabe ngoyo ko expliquer kama aloba kia ngana ebelo aloba ite yo ndo expliquer émission ezali aleka na TV je n'ai pas esimi bakata elo boko nenga longwa orchestre wana kufa yango faire rigola kanisa wana ce que ingir oza pentelo tanga ingir vraiment ingir tetam so ba propos atena vite yo gagner sous te Renaissance coup match so va gagner ngate ingir vraiment ingir te ezana ingir te em so ba na ba maramna ba musu yase mais pona wana ndingo lobby pona ngeza ingir te so ki marambo musu eza oui wana ça va mais pona wana ingir te on a juste na mamutu parce qu'on m'appelle la sala na Jet Set ba kanisa e bon na holo ba injuste ou pas pour cause vraiment vrai cause ba kangisi la ki ngana yebite même si on a besoin injuste mais même si cause musu eza o bango kuna ba yebi donc bon grâce à Dieu Kazali Banda azo vivre na e merci vraiment Basson malgré les actualités mais d'être le 18 décembre moi écrit qui m'a polémique et belé encore rappelé Zaki sortie officielle il y a Tokos de Fali Poupa et Zaki aussi sorti à mi-ange hérité Watanabe oh déjà des mois au bima le 26 de février et Zaki pena single il y a Cindy Lecker chante qu'on fait le Médé Double King université na oko ke loko il y a Ferrego là oh écrit qui fasse comme bel problème na ba propos na pasteur Denis c'est c'est là prophétie na pesa qui tout ça muto baroyoka e yenda kozala muto baroyoka etenda kokita ayo zonga le soir le big il paraît ba yokinde Fali Poupa ba o batikali ba kufi na habité pona yo jet faire rigolo la sali sur actualité te faire rigolo azindi te pona prophétie dans nous wana kuto beta na ngokara poza na fika fion wana yana prophétie te za na ngo fika fion te wana ya prophétie te fika fion il fallait autant moi prophétie faut autant Alvin yo mardi likambo yo sala melo boy et lobi ba oyo ba ko bimisa le 18 oyo ko simba tende adindi libela o figo fione na yo kaka faut autant que intel ne bo bimisa intel oyo ko ekobete zakaka intel eko beta te yango ne prophétie mais yo lobi ba on va robimisa le 18 oye ko simba te akofi libela on a prophétie il faut le baké intel eko simba te intel eko simba et ça la mi bongo to bi prophétie ya prophétie te figo fion manki ona bango mo ba benga ngo manki ona comme manki ona bango ba l'accepter biso vraiment ma prophète on a 70 ans bango ba l'accepter so kombo non pasteur Denis c'est pas papa tenant qui na figo faisant on va mentir c'est un homme de Dieu il paraît non il va verser biblique mais pasteur Denis ça sala mambebele to mona mais maji pe dingo fe na so dingo ko sala ngot yo poko sa ngo so ko sinima ngamuna o sala ngo yana ngilo ta vraiment yana ngilo ta yo poko sa no ngot ise lo ta vibration basala nzambe ya solo vrai baza bolo na sepela na pasteur Denis Lesi pour la kisara bato o yaza parce que bato nde ba comprendre raté ya la kisara de bato nga na zana nga oyo bato nde ko ba comprendre raté donc ils ont le ba benda na te pour y aller ça bato oyaza déjà donc oyaza to yebi siko beaucoup potana pona nini bo yebi déjà oyaza la ki ça bato yé moko vrai face na ye nga nazara obokanisa te nazara na nga oyo siko poni bo potana ça non clair après ça de bato identité na ye vraiment ndenge vibration mpe mango hotel la makambo selon ndebino bozalaki na nde bozali souhaité est-ce que c'est déjà toujours non satire wana quand on parle parce que to yebi ser na bino muto bonga te bozaki ba star oyo to anolo ba kutu ke boleki bande ko mususu na succès parce que bino boye bana pena tant total la vibration ba pema total la risque matadier total ba baloteli total ba chikito total ba nicodème ezaki déjà orchestre mobile o bozaki na ba star mais ndengo tala lelo nde bozali souhaité est-ce que au satire wana ezaka na Jet Set te au satire wana photos à clair za souhaité vraiment différence c'est ça na orchestre nyonso herba pilier bazate ezaka différent ils a parmi ba blogo tam susu et c'est le temps sur bato lo ba faire rigoler azindi bon wana ndena yebite mais ezaka différent na ntango biso ozalaki vraiment il y a différent makasi et ça bande sur tous les plans bande ko ba ko pesa mambu bino pesa kite to ba longole ba bon chanteur ba longole ba chanteur ba wana ba ko mamute ko expliquer ni net côté chant équipe ya biso wana o alelo y a pas match vraiment équipe na biso na o alelo y a pas match bino bozali kolo makasi y a pas match
équipe wana ya biso na o lelo il y a pas match papa le padre telemi wana vibration mupanzi balo mupanzi papa na ba maso ba lelo il y a pas match. Mais génération on a pas au pays qui fait rigoler comme à former bien tout là-bas. T'es ko former t'es ko encadrer nga mutu former ngazati vibration ma pema on encadrer ngai encadrer oui pour avant nous so yebita avant ko mana chanter à munene neti faire rigoler le padre on a peur nanga na sina lobango en 15 jours boyo kanga na média na finga le padre quelque soit ma bezala ou bien nini aza peur nanga yé mutabimisa po alvino banda luka lunga tout ça émission c'est faire rigoler. On a maintenant on a prêtre papa Wemba avant faire rigoler papa Wemba vraiment na yé maintenant papa Wemba avant faire rigoler publicité mo boyoka ya ewa bora c'est à Musée le père ya avion ewa bora ngamu na yemba ngona papa Wemba na masa mo givanga mwana makala c'est loin na viva vraiment c'est loin papa Wemba sali viva mo first class na première classe ils a combo mo match en anglais na français biso zaki na première classe na sérieux na za kuna mais tara ke mutuneti vie beaucoup là balu kelanga pecho wana ya ngaba babenganga na kokoringo babenganga pa kokoringo o babwaka kokoringo abenganga ozapi papa tunio aza besoin na o tokenda studio bobongo na bo marché ono iba no imana papa zo banga na ngam na yemba publicité na masa moko givanga na masa moko lina na papa yemba to silisi peut faire côté liboko na poche ya bino yango wana on a yembaka déjà na papa Wemba vraiment mais papa Wemba peut-être na yemba disqueté c'est loin nouvelle écrite ça na no grand complet ta nouvelle écrite ya tawana yo yemba biso ya kineti pépinière nouvelle écrite ça comprendre to yemba disqueté mais pour traîner tu fais beaucoup la chara déjà moi noyo bo bengila pecho ala deuxième fois utarangaba kokoringo mtabenga na keto yembe loko ado esalanga déjà que moto papa Wemba ba bela ba chanteur ya makasi ba Bendozon ba Pacheco ba Al Pacino ba Ibos le Grand Bati ba Libérateur baza vraiment a récupérer ya to yembe loko c'est que mon idée que moi no azana talent vraiment donc nga ba encadrer ngande ba former ngati la formation na ngana zwara yango par correspondance et pas ba vie na ba bayi loka ne na yoki na palais ko nazo ko se exercer ngamo ko ba kinkese ngamo na ko se exercer que muta 25 ngama te ngaba former ngate me ba encadrer ngana ba faire gola le padre encadrer nga o bande comme ça ma encadrer ngama to ba ba ko encadrer ba ko ki pe ko encadrer bien mais o yebi yo mo oza discipliné ti faut ça non peut discipliner bon moni nga vibration na la ba tumi ba mona vibration trop kunkunku za makila eza makila na melara alcool te ni smoke ni noix ni vin ni whisky ni agene pas trop de nzele na na momi moko ikakola mira de longues jambes électriques vraiment bien chargé nana nous discipliner donc yo ba ko ba encadrer bien so quoi discipliner te ou ça le côté faut ça non la discipline vraiment merci pour ça peu manabe na zo mitabilité mais c'est ça la conseil ko pesa bandeko ko za nini conseil ko pesa bandeko batikali wapi pas na jet set o ba ya to batikali na ba o ba ya ba chaka discipline na boulot ba pesa le padre charge belete maria mouvement na e ba luka so ba na le padre na podium le padre à l'aise vraiment bon il faut ba sala ba tâche na bango ba yela orchestre. Donc on comprend, bah il a raté produit, raté savon, poudre, thé, bah il a boulot, bah puis ça, va décharger un peu les padres pour en charge trop, bah il va vraiment sauter pour mettre dans les padres. Merci vraiment. Là juste un conseil quoi, oh comment on m'a bé, ça n'engage que y mais juste un conseil, bah moi ça va travailler. Aux doyens, au yebi, au banda pe mouvement. Dans l'équipe on peut na royemba, et ça y a rebombaté. Viva ça va un peu. Ouais. Ah. Bandeko tu batikali l'équipe bango. Après le pas de l'orchestre on a changé à Ingat. Ouais, yo monde de métier tous les pas de venant le bon venant. Aloba yango na TV to vandi une émission biso tout ça l'album ya qui est derrière toi. Tanga ba grand chanteur mboka tanga ba vina ba King ba Luciana ba Pepe Kale ba Madilu ba Bozi ayi ba essayer yo moko za psycho père na bana bino. Abi pa na ngeza vibration. Aloba ngo pamba te. Vraiment.
alobango pambati ba telemisanga maka ozibeta guitare pendant que chanter alobango pambati nazara na archive wana mais ça kilo ya ko le orchestre manoye m'a fait passer un peu teza libonza o nzamba pesanga apesanga belle voix ngamona che sérieux pour na lire ka je ne vis que de la musique vraiment na che sérieux ça non sérieux au regretter parcours non pas faire rigola ne na yibo mananga fena zananga tamsu orchestre te na regretter pour parcours na pas faire na baksa pe mama mususu na zangaki iyo po yebanga partie ya faire rigola na regretter te wana perdre nga donc nga kutu mama regretter nalinga ko lobela ngote totala oyo ya lobby. Merci totala oyo ya lobby vibration to na vraiment na suka na ba programme en mouvement parce que dans la poste au cabinet to ko soit qu'est-ce que ozo bo préparer dans mouvement album ezaka maramni ozo préparer au pesa un message à bato tout balinga vibration bon ça vraiment album teto ça ra maxi signalement il y a 3 plans rebi quand na iso biso na lobby mifume qui a belle voix Alvin Lutumba azobetela nga lisona yo trouvé alobi que vieux wana porte vieux tala pe misu côté vraiment olo ate bo petit nga vibration non nazo dio atana 240 na studio vie ça la bien mifume qui a belle voix producteur te to na mécène te to buna ba faut faire en plus ne to buna to ba la te mais tout ça moi be fort tout ça quand même na matos bo to répéter en plus bana mayo tout ba utaka musika nga zana lemba me bango toi misa lemba ate ba uta ba monga fula ba selembau ba nchangu ba mombele na suka film ba uta faut ba zo pe moi tako normalement o biso to zoate donc il faut moi liboko et ça bien moi pour on a pas relation mais on peut se transport transport de bandarande to zaboe bango pe si goya msuta mpe ba kobima ba ko na makambo ata beni dia ko na transport ani nzamba otalanga na zo transport bande nzamba otalanga ka muta vérité biso to beti musique o ya kunkunku et bébé bonge tali bande comme suni balo baleki bino en position pe bango la raison comme on a succès to leki bon pe na oyemba na oyemba yoko leka no ngana une chose na position ma mobo par premièrement nous nazara chez les parents nazara chenga responsable mais un musu yo loba ko leki na position o longwana on peut orchestre ba tous mais kaka pe ko sata ya moi muki nga salara ça fait une année na ba massa non ba ya répétition ba zongi makoloté ba zo ka transport marqué ba million te o ko maranda mais yo pe mekana en total message à Suga vibration aussi si ba comme sinalinga déjà message à Suga vous asuni bon message à Suga kaka ba tu balinga vibration bozela tito zo umela poto na producteur to zo lobango to zo belela ba to ya bonne fo ba na makamla ko za pe producteur te mo na makambo na yo o cheka rapport ndenge ba vena ngai amigo Jenny Tabouan na fumu ya Weston na Switzerland bazo chapwa le big manager Simon Gomes Bambalom en 3 noms venangai Kovo Mambweni 5 étoiles bazo chapwa bienvenue makanga la paix yem tabe tsebiso akuti bienvenue makanga la paix BMK Prod venanga Kovo Masola le pouvoir baza mwebele ba Blanquio désolé boss masananga Jovens Bilele na Angola les boss Courança Muchima boss Rostin Kimbamba casque foot mbeli donc ba tuto balinga vibration bochara rapport Philippe Lucilaou Théo Kinkadi beau garçon de Paris Guy Basket Mokonzade continent zako na Kinyawa Elvis Joboke garçon de Paris Barami Twenge garçon complet d'or na moi bato bachara rapport c'est routine Tomo Espoir Angeli donc beau soutenir grande beau ça là quoi vraiment na pe na pe ça sec moté vraiment na petit sec parce que tous azara déjà ngalo barato zora ba intégralité vibration ba news to pe ça parce que biso tous en pour ça la promotion surtout il y a bon chanteur et puis il y a jeunesse au ba te belé ba pe ça bon chanter mi fune qui a belle va de tous les temps de tous les jours bi prête à la ramoko vibration y a bon chanteur de bien ça otie elle au ba qui graine na mabange na belé et robota vraiment merci aussi à Ouli Mouchen le véritable code mondial merci na ba tout parce que opportunité Paul Nabiso maman chérie vete metenga depuis les j'ai mis fune qui a belle va prêtre il y a Ouli Mouchen le véritable code mondial natiki vraiment toyoka vibration un peu mal toyoka bena bantembo vraiment ba yo kaliku ba yo kapena musala oeza na et pas vibration donc un jeune article na ngao vraiment amigo Jenny Tabwanda mfumo ya Weston Simon comme ça va ballon en trono moya
basalaki nga na libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi nakombolanga naza innocent nakonyomona pasi mpona nini okotala ntima ya moninga oyo azali sincere Adolphe Muteba mayango nanga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai mora bijou vangu Afrique eza monene jamai kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga jere soko bebisi nga na bebe obebisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo alofete motema motema nanga epa na yo nasala lisusu nini makanisi eselinga na bango banguna bateyo nini oyo bosala mansotola panaki ngana yo bijou vangu tila mwina bakondangaka moto moye te na maloba bakiza te pesa tantangu ase defendre koboma sola pourquoi bazoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Tomba plaidoirie podama nazo plaider podama pona boy bavoka basambelelanga likambo ya intime na incompétence ya bazuzi ya balabala na juré juridiction incompétente Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango napesaki yo motema nanga jere soko bebisi nga na bebe bebisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo Adolphe Muteba beni Muteba suri ya monanga ezalaki lokola mwana bebe babotisika oh yaya etila mwina mwana ve musa oyebisanga soki bolingo esilie nazonga nanga mboka babotibanga yo mwana motasa eloko te ozena yo talata nsima te namoni betelengi me nazozo yo mpongi te mokitoko mwasi utakasena motema sanga mozakanga matui 3 fois carré yebosani babiefe nanga nyonso tue enele fwenge tala nsima zonga moto Adolphe Muteba tala nsima zonga moto Adolphe Muteba tala nsima zonga moto Baramitwengi, garçon complet Dadi Mabungu Bungule Je m'explique enfant Tabakisation de ce beau enfant Baramitwengi, garçon complet Fili Lucilao Serutine Tomo Espoir Angeli Tomo Mifume qui a belle voix Mifume qui a belle voix Vieux balobita l'appelle Lisukotoyo Talara chanteur deuxième voix Mais avec ma papa Zopomboga Mifume qui a belle voix Dadi Mafungo Fungule Bo Gambia na Hollande chef à couloir Et donc ça le superviseur Amédée Mackenzie Poutine Fiston Massi la Gestapo Rodo Dikia Nazirike
Kifuti Mbeli Mbeli, Paul Berger, Zapolo, Kedina Ngefe, Jovans Bilele, Alberto Massasi, Moninga ya Kuransa Omochima, Rodo Dikia Nazirik, le général Yoshi Ambrosio, Washington, grand pays, mais c'est les sapeurs Nakata Zurich, Nakata Allemagne. Na bomba yango ndenge wana ye ma mère chemise au baby saka Natacha rouge à lèvres na yo il y a 2 ans nalingi danso yo tobinaka na monango tambala mako me batre na yo na bomba intacte tilelo inconnu. Tes yeux doux, cheveux longs, ton visage est de face, éthique et traumatisme, na la kao, na butu, na la mukakarangai, jour après jour, baibawa, bona bolingo baba lukina katia, batomona babo, bakomo moyangai. Inconnu Palmutu esosongate Olukelanga jajadi leteta Sokia eta Akokutanga na kampa Palmutu Makasi motalingi na yete This baby Tomi pesa na moto Abona yenga Papa tayo silikaka ya malo eleki Liboso salaki otanisa Tongo tolimbisa ngai Cette fois c'est komi procès mobibao Nakobenga jelesi ombele ye lisansa défendre ngai pona sale lokote Paul Muto wanganinga ava Osabotenga na nkema Paul Muto wanganinga ava Osabotenga na nkema Entourage comme Yolanda Bakomote o mabe Yebaka oe kwesi mitimi baka Jésus sur la croix Ezaleli no mabe Papa oyebi na yo kaka kolinga kasi kolimbisa te sempasa ebe Chapta dile teta oe toko makambo babaki wakyo Satelite oyo moto memande ngambo Esko monite oyo esika babake toko makambo Tadile teta toko makambo babaki wakyo Satelite oyo moto memande ngambo Esko molite oyo sika babake toko makambo L'amour c'est comme l'enfer Mama nango komi obombelanga nzoto Balukelanga ye Zote nae Olmontu ezozonga te Olukelanga chamjadile teta Sokia eta Akokutanga na kampa Polmontu Edite danga Tina lito Babotolanga nimera loketo Babotolanga tranquille zanangai Babotolanga mezira mbati Moïse beta zetera libanga me Bima peplamela Moïse beta zetera libanga me Bima peplamela
Sister Francine Manola Otete Chipambi Namati Zobe Sita Musapai Matese Masina Elamani Lamba Bubone Langai Soki Okutani Naido Tuta Webisai Abakisatama Ilobao Seigneur Tampo Souka Oyoki vibration en paiement Moi n'allais pas de faire gola Chanter deuxième voix avec ma papou Togo Pomboa Soma Viens à Mati Minar Tampo Moteme à Solange Tomba Mafo Narata Paris Jitro Mosengo Okonzi Kiyomoto la kisangai façon ya kolingao Obakisi po o décide o tikangai O baisse le bras o décide o lata bati Hérité medimbu fata fofana Jos kamawele torise lutonadio Sharkazika mote papa la jardavi Il était tôt comme Kambo Baba qui va pio satellite yo moto me mande ngambo est-ce que monite si Baba keto comme Kambo il faut chanter si sans likwanza Yesu Masia bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki na nga senfekte kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai